30 minutes andoule. Mais moi, on a fondé, on a vraiment besoin de la maladie, on a besoin de la porte, on a andimi pe longole lamba, apesi musicien na ye mwana ye abima bien na podium, pour komba wonge mata, ba bazotala ba chanteur. Na sima bazotala mingi fondé na makaba. Toka kino Alain Pela loba kino ye aya kutu wengeli boso na yo. Ngana wengeli boso mari. Lobi na yo hein. Omoni bon. Ce qui perd na ba boy. Yo na no boy tamite. Bon, ce que boy na bina ko muta famille na bina. Boy na bina ndako. So yo okuta ye yo boy tami. Okuta na ndako na zo lamba. Akomi muta famille na bina. Obi akomi héritier ya famille na bina. Bon, na lobi on a ne pas comprendre. On a un échappatoire, parce que la pétuana est innocent. Bah, on a un bataille par un kin, bah, c'est déjà. Pétuana, n'a pas bas, mais bah, père n'a pas bien. A ebini na sala pour na pétuana, et ça va vie, bah, vie à ma famille, tu roules bah, on va te. Pétuana, père, mon atanga makasi, maman, la bon atanga makasi, bah, ça la classe bien, mais ça y est qu'à vie. Na tango, ça y est qu'à vie. Pétuana, bien que qui est Marie-Paul, a bien. Pétuana, ça va t'indarer. A koufa mort et vivant. Kakaboy mort au moins ça debout nenga zanga za bazo asa bembo sa kufa ma vivaka siko lelo bobo ngisamdo na wera boyoka na nan na bongisa nan na lobi na yo ifana na ndako nanga oyiba biloko nanga okima so nana ya luka mutu ngala tikana na sanzete oyiba est-ce que maman bien za mama solo te yoka kawo la diamant obi nga frère edenga nazi 20 kg na pesio voilà na joka temote nga na joka témoin lelo na joka temote joa témoin nga na wera zali mwasi ya wera Sylvie Mampata que je sais maman pasteur mutayibi valeur na ki maman pasteur saka nzambe biso bata mokito ko ignorer mais nzambe mutayibi vérité oya za kolesa milimu boni oyi batikana na kanda o bavanda batu baya bakosa babika so yo vanda batu bazomona tozwi mbongo bozolia mbongo batu ya binote qui vivra monera batu salabino banana linzaka bon vieux rambo wazo coaché masela bakoka kite babilamba kolata c'est vieux rambo Sylvie Mampata témoin lelo bakoma ofinga rambo ata sa mutu mabe mena asa mwana Congo asa ka vie na bisoto ba maneti tenge bimaki vie rambo ala sabate bele biso na idéologie na ye donc ndenge zawana eza biso to bata projet to kendaka to bima ngulungulu te so que formation eza te to koloba te to tikela ba loba ba to asala mandat di chasse biko beta yango ah mais est-ce que banda biso ba guitariste est-ce que ba guitariste ba suna Congo na kini est-ce que ba guitariste ba la susu mona guitariste a leader guitariste a koti tala bato bazo lande na kati na aso de guitariste déjà so na public marché ezali donc onyo Sofia lobby eza mambo lobby eza solo makambo wapela na sina lobango makambo no so lobanga moko nazala quelque nazala témoin biloko mususu nga na concert à liboso na betango déjà na sina lobango na ko lobango de concert à liboso à maison mère na telema na sima podium oyo ko yaka na vis à vis concert na tuna na tinda bino ba journaliste boluka yango to loba yango te po batu so ba oluka so nini to pesa batu lumière boye bozwa. Cléboa. Donc, bienvenue sur cléboa.com de Balobara.
Bissoto Samsala. Il y a combiné la reine. Elle s'appelle la reine. Hein? Pas trop de commentaires, la reine. Boyambe Penan, Boyambaye, la reine. Donc la reine. Alors, ben, respiration. Et la reine, respiration. Toi, il y a Masolo Moroboui, la reine. Alors, là, je vois déjà devant moi, toujours de la nation immonable. Matika Songona Kinshasa, Freddy Akimbe, Pichu Mangaya Mangayos, la reine qui est toi, Rachidine Zoubé, Zoubé Mombele Rachidine Zoubé, il y a Serra, ma frontière, pour toi, on a Drinks Kandiko, Teddy Mola Poisse Serre, Mingi Mingi de Soussou, Charlie da Silva, Charlie da Silva, voilà. Nous avons la reine, hein? La reine, ça va bonjour à tous et bienvenue sur cleboa.com. Comme on vous disait tout à l'heure, nous avons Marie-Paul, Oya Lobby à Kolobela, Masolo et Wenge. Lelo Marie-Paul a su décider à bimisa la vérité tout oyotoye ba quitter na Wenge. Aujourd'hui c'est décidé de parler. Bon voilà, comme on vous dit, comme le dit tout le temps Papi Gen, vous informer est notre souci majeur. On est là pour vous informer, on va rencontrer Papi Gen. Moi je vais vous retrouver juste après lui. Il va essayer de s'entretenir avec Marie-Paul. Marie-Paul a décidé de parler. Il va nous expliquer tout ce qu'on ignorait, tout ce qu'on ne savait pas sur Wenge. Et il y a des vérités cachées que nous tous ne savons pas. Nous allons tous les découvrir avec vous sur cleboa.com. Comme je vous le dis toujours, restez branchés, soyez fidèles à cleboa.com. Quant à moi, je salue le Black Parfumé Louange des Anges. Papi Gen, mon vieux de tous les temps. De la nation l'homme invisible, Karandenge Nazolo Bamason, Abissé Lekia Baron de Lengi Makasi, Angélique Makaya Nazo Bissabango va respecter Karina Bango. Je salue RK Congo, je salue Alain Kilanda, chemin de fer, l'homme doit se battre. Ah, na beau sanité na Paris, mon vieux Alain Kalonji le Bogard. Et na côté à Suisse, na Basel, Salamanda de Basel. Et na beau sanité Dadi Touka na Paris. Et je salue Liliana Moulunda, Benga, Judith Bongo, Chatimba Yo, pour vendre de la paix à ma solo, pour aller lever l'engi makasi quoi. Marie-Paul va parler de Rolandaye et moi je vous retrouve juste après. Sangoten Joff, gene. Voilà. Joff. Ndeni wa tomonyo santé ça va bana ba yaki voix je pas les gande. Bayaki na la reine ba vacances faut batambolaka bana faut batambolaka Marijo Adjana Chambel la fille du roi baza faut kuta na sœur na bango la fille du roi la première fille du roi toka basango Brittany Oza mwana sala ke basa ba bana ba musicien bazala. Voilà, c'est votre site cleboa.com. Hein? Bon, là, je vois déjà devant moi de la nation, l'homme immonable. Teddy Mola quoi ça sert? Mingi Mingi Benj Ntsumbu, Balobi Geneviève, Mingi Mingi Sou Balobi Champa Silva, Moutazo Kababa voiture à la terre. Hein? C'est un Mafilo, Mobala Pembe, l'homme qui fallait à Grenoble, 5 qui toque l'aigle de l'éternel. Ton roi, Watoko Tamamora na Masona, parce que nous avons tout Kindara. Album nyoso ebimi mikolo na ebite point vino na album na biso ko ngamu ya president ya bi sina biso to ya mimi ya biso normal akufelaki bato motema na boboto moninga zakawana yaza même na ndule eza masolo baseka ba wonge mstokolo bakati bato soza na wonge bamona elambe zati ndule yango tokomina 1h30 minutes ndule mais mona fonde azaki fonde omona yere mo azana bila mala ebe bande wene bazaki na bapoto mona batindele omona lo andimi pe longole lamba apesi musicien na ye mwana ye abima bien na podium
po komba wonge mata po bazotala ba chanteur na sima bazotala mingi fondé na makaba nga pire ba frère nga bango tu bazali ba pire toki na bolingo mais na mutema mutu ya be valeur nga makasi ezalaki masela makaba piano na Jomoko Mandundila accompagnateur ya mouvement Jo Mandundila oya oye aminga na mondelio c'est la vérité Dadi Bitodi ngana plero yambela Dadi Bitodi zokanga sala tout pour na Mandundila père ayembelo bandaka la frère qui peut m'avina na ebiso déjà toka kino Alain Pela loba kino ye aya kutu wengeli boso na ngana wengeli boso mari lobi na yo hein omoni bon ce que père mna zana ba boy yona no bota mite bon ce que boy na bina ko muta famille na bina boy na bina ndako so yo okuta ye yo bota mi okuta na ndako mna zo lamba akomi muta famille na bina obi akomi héritier ya famille na bina bon na lobi on a ne pas comprendre so boye bato ba ya el Paris bato to sala el Paris moni ba liki bomolo frère nga liki bomolo azaki na katel bato ba ya ba kuta na el Paris ba de pitch ba kuta ye ba manda ba kuta ye ba liki bomolo ba kuta ba tebele est-ce que ba liki bomolo azaki musicien na tu azaki musicien nga répondre na bi on za ba échappatoire ba sala petu wana ba tinda ka innocent ba uta ko beta ko ba mbata ba na kin ba yepsenga déjà petu wana na zolo ba me ba père na ya ebinga bien ayebini na sala pona petu wana eza ba vie ba vie ba famille to ko ba ngwa wate petu wana père na tanga makasi mama na bonga tanga makasi ba sala ba classe bien mais eza ka vie na tango eza ki ba vie petu ayebi bien que qui est Marie Paul ayebi bien petu so ba tinda ka ye akufa mort et vivant kaka boye mort au moins ça debout nenga zanga za bazo aza bembo sa kufa ma vivaka au moins petu wana tout le monde qui ont trahi Marie Paul chose ma be ya Marie Paul ozo ma kambo yo bata nakuta petu wana nakute pa ba wera et pas ba wera pas ba wera ba za ko vendre pas ba kolele pa tataleki na bango ma para ba et pas ba mashiro ki fire ngana si wera wera petu pesa banzembo na ba pesa banzembo na tale na couper pantalote couper en culotte wana Alain Pela na monia viens na une classe ngam na pesa ya mbonga transport biso za bana bandala est-ce que moi wongeza wonga mateta wonga ba sala ngwa bandala alors ngazo mona yazo pecha jiba ibisinga pecha pesa banzemba bien yemta pesa ki wera niki de komoken tokena studio lero na tokena studio to bana ko yemba to banzemba wana ba bien. J'aime Salama, donc mon frère que je parle, on va dire la vérité. Mon frère ne voulait pas que moi je chante. Ton frère Nani? Mais mon frère, moi je comprends mon frère. Ce babi qui est devenu un de Marie pour peiner sur les ananes. Alors, à ça qu'on banga. Parce que JB, à ça qui n'a mourbe, JB, à ça JB n'a makaba. Ma sœur, à ça qui où est la pourquoi je l'ingate Marie pour la yem. Et puis, on voudrait vieux ma veau. Vieux avant 9 mois nanda kunanga 6 mois nanda kunanga accompagné un petit oza eli tala lelo bano ngana bimisa mon papa ndazo somla mo bilamba basanywa basako bomozo no zaki grand chanteur makambo na lobaga elle mo so vanaga obengi piano obengi de piano ya banga manque qu'est-ce tout tala nous avons beaucoup bossé. Bimsa maele bele ba professeur na makambo nyosto yo wala makambo kalele kana siko fubo yeba pema avant yeba makambo sika fo yeba ka yakala sango ndenge nini kasi on a livre ndenge nini yango siko la tunisiko lelo bobongisa mdo na wera boyokana nan na bongisa nan na lobi na yo ifana na ndaku nanga oyiba biloko nanga okima siko nana ya luka mutu ngala tikana na sanzete oyiba est-ce que maman blaise à maman solo teo kakao kilo diamant obi nga frère edenga nazui 20 kg na pesio na bengi yo na biyaka na fongoli biro nazui 20 kg na pesio hein naza na 600 kg sikoyo na bi bon côté na fongoli naza na 200 kg mais 400 kg na bombi
sokoto nazwi na na élection nazwi 20 kilos au bande de la vie na ko pesa nyoso te na pesa ndambo tant moni tanga na ke na bi bon chaque jour so moni problème oya toujours ata na zate hein au fana ozelanga yoye o salisi doubler la clé oyo yibi 200 kilos na ngamuso wana o kimi libera so yom to kimi na ba kilo na ngana tali na yibi ba ko mo sekanga na mwasi na nga ba non yom ba to ko mo sekanga ropo no luka ete kaso luka so yo tanga ke na famille na nga na bi non en tout cas mutu na yibi nga 200 kilos babi o moni 400 kilos tikali wana avant yo so yango il faut qu'on récupérer 200 kilos. 200 kilos. Famille pe kangaka. Tala. Quand je vous parle ici, mon esprit a gimbombe ya kota mon c'est bancetre bandundu, bancetre à Congo, bancetre à monde entier. Même hier mon nzambe wa sala mo kilo ayebi soir. Na joka témote, na joka témoin, le na joka témote. Joa témoin ngana wera zali mwasi ya wera. Sylvie Pata que je salue maman pasteur. Moutaïbi Valère n'a qui maman passé ça à Nzambe. Puis ça m'a dit que ignorer. Mais Nzambe Moutaïbi fait vérité. Soit sa maman a vérité qu'il passe un jour. Qu'il. Allo baké. Ah tala. Allo baké. Moi ouais, songa tu me questions moi. Au moins quand tu parles comme ça, moi ça m'a dit oh la musaba démo pour rien. Mais quand on va pési. Total la Nzambe. Nzambe ko réagir na ndenge mususu keno. Pa Nzambe so yiko lenange beteke na kiti. Ouais, est-ce que les sonores ya solo na bien. Oki papa ya malobi ke. Soki bosenga kopa mai na pibino biduna salima be. Boka ngote. Mais songa na kufela ki ndeko na pesi tono. Et ça même chose que balobaki na masela. To longa la wera na orchestre. Masela bi tala to kole sika mo vraiment to longa na orchestre. Akoboko la bana ndenge nini. Masela kufela ki nani. Bon, Nemso, akufela ki nani? Akufela ki wena. Comment ko? Ah OK, donc akufela ki mais soka nango. Nana beta ki jido. Kamutu akufela ki. Mais ce qu'on a bien roi, makambo to kakana roi kutu azaki na salon, we kamba moka leka na chambre eza mamba solo. Tika makamba salon na makambo spirituellement. Faut na hein? Mais est-ce que ça m'a solo makamba? Nalobi na yo wana bata mukili bakomisa ngondengo bataya. Oyebi José nanyo agi fanatique na biso. Boluka azana Belgique José nanyo azaki na Suisse José Mukanda. Luka ba José Mukanda. Luka batwaze belé na mona ba komo chebe mso ba mona kona batwaze belé ba yebi vérité. Boke n'existe pas Luka $1. Batebele ba Luka même manda coûte grève na pas l'orchestre. Même na ndako na ex-femme na ayebi vérité. Si qu'on a bien roi. Mais motema na ya malamu. Muta changer ngo tile na salsa kabatu. Na bundela batebele. Mais eza motema nzamba pesanga. Ngaza David. Ngaso na sasi mutu. Batango basala ka likota ba luka ba boma ngai. Mais boma ngande ngaza eli. Siko na lobi siko yo bino na wera siko donc boyo kana bino te. Na boulot akute mamoyo kana ye il est rien devant moi à sa poussière. Na mawa nzambe na bila nzambe tika ya vivaka. Ti place au yoko kutsa biso place yoko ngala senga la kala nzambe qui vivra monera. Bako sakate bonabo le temps est venu et puis bateau tout ba soutenir batna aveugle ba faux conseiller. Vous allez sentir la vie ou la mort. Voilà, vous allez sentir. Voilà. Donc, tout ce qui est roi Kimbombi de l'eau. Au moins, l'air yangoyo. Émission yo. Roi le bagi l'air yangoyo. Le roi la président Bemba Tcharabo. L'air yangoyo. Qui vivra mon erreur. Nazo yeb sabino. Yebe la vision. Yebe la vision. Album est pour là. Yebe la vision. C'est album. C'est message. Bon la mukabo yebe la vision. Mais l'air yangoyo. Mais ce qu'on a dit, Kimbombi. Akwata isa tufufule makofi muna panji Kimbombi akwata Kimbombi kiabola qui vivra monera l'air yangoyo voilà roi konenete ko bonabo l'air yangoyo soko yibagili babatu kende ko zongisa voilà soko yibagelo kabatu mukola ngazana no vivant l'air yango kende ko zongisa yo zwaki oyebi milimu boni oyaza ko lesa milimu boni oyi batikana na kanda o bavanda batu baya bakosa babika so yo vanda batu bazomona tozi mbongo bozo lia mbongo batu ya binote qui vivra monera no qui passe
Voilà donc pour comprendre Marie-Paul azana kanda ana méchant, il y a danger. Roi lelo yo Kimbombi tokomi na niveau nini Kimbombi source Kimbombi za camp parce que ba fan na yo Eric Kapumba na Suisse bazo lela ba Rachidine Nzube Mokilo ba Teddy Mola ba tout bazo lela hein Kimbombi tokomi penza na niveau nini Kimbombi na nga pesa niveau te na jina lo baba ndaka Kimbombi pesa so mutatuna lo bana ka pesa ka combien soko pesi mbongo abi mutaza na susi Kimbombi ma pesi ngambon na futa studio 400 €, hein wana ko pesa programme et puis ce n'est pas n'importe qui te ba fan oyo ba fan nga nepesa ba non na tunika bato nyonso basambelaka pa benga biso bandoki bato tout basambelaka babisa biso toujours bala to bota mati to ya oh Jésus akoya to zelaka te est-ce que zelaka te ba combattant ba bandi bituma banakala bazo zela nini elonga yako bazo zela te qui vivra mon era so zo vivre ko mona kaka so ko lembi mais la poso mo kufa ok na avant ozo ko kanote ko mesko lo belo mo boye mutu tout a trahir Marie-Paul Moura yozara ozoma to bank sa bato nazo bank sa bino ne sa bino vérité bato bachaka tembe on ma kamso fo benga basakari baba so botuna bon qui est Marie-Paul fo benga ba bokena katanga boluki moitiamvu boluki chef njof mutu langai boluki kasongolunda makamso ba websa bino te il faut voyer ba niveau boluka basali nzambe o baza makasi basala nzambe boluka bangango ba ye masolo na banganga pa bankisi muda banda kisi nganga ye mo ya munene nganga o asala mokile libozo nganga mo ya banganga ye mo nzambe tsuka ba chifa tika ba limera mike o petit sata yiba apesa ba collabona ye ba koma muta mokolo gweza nzambe gwa eza langage kisi yanga ye wana nzambe nganga ya banganga tala boluka spirituellement bosolo ngona moyi boyeto melikuiti tu dis n'importe quoi à la télé tu dis n'importe quoi dans la rue le monde baso dirigeant spirituellement to ko na ko peut pouvoir tamba koko ba ya baba ni kono o mo papa na bengyo allez zoa kende o mo kena nzela bia mais père pas simeka bela zoa kende na monelo kote spirituellement na likoloti na se et kangami yam na zolo ba non qui vivra mon era bateau tout va participer na maison mère Moura voilà roi quand j'en blague dans le suko esprit dans ce suko que alobi na ngana lobande ngwana bateau tout va lier na mutokia wenge maison mère le fondateur en chair et en os et puis na kolobaka li sous-te on a ce lelo c'est moi j'ai donné corps et âme devant l'Éternel devant les ancêtres nga ezala kwa na kaina nga na munde nga zo baka kotika ngata na libulu batemwe batamokilité na juste ko lela misi témoin liboso na bi témoin zali Sylvie Mampata voilà roi Pelé Azolo roi makela pambala na poto ce sont des innocents bato bacha makele baza bato ezala na bato di na mokili mais so bozo benga batu ke batu sabini mabe bozo lela bongo biso batu salabino banana linzaka bongo vie rambo wazo coaché masera bakoka kite babilamba ko lata c'est vie rambo Sylvie Mampata témoin lelo bakoma ofinga rambo ata sa mutu mabe mais asa mwana Congo asa ka vie na bisote ba manete tenge bimaki vie rambo ala sabate bele Votre comme nous souka vite fait. Piano memi orchestre mo makenango. O mo banga ah tikele banga. Soko saleka bakufi. Yo na oede. Ngana temina na tongo tala. Bat bazage belé. So mo dayo mo na tongo aibi valeur na yo. C'est mon frère. Aibi valeur nanga. C'est mon frère na aibi valeur na ye. Mais na vi balobi. Qui vivra mon era. Merci roi. On a zoloba. So ki babeta ka tolo ba beta ka tolo ba sambelaka. Soit disant basambela olera biso bakota mozindo bakuluka ba vie dingwe baza ba monaka ba passer ko passer mso za ngitamo comme na waza ina vie dingwe kabundi walesa pire vie diagonal bakolo tuna monge qui est Marie-Paul babi sabino Marie-Paul obi comme nanga yo kana obi comme nanga nalize Marie-Paul
ba oyebisa bofana bobenga ba rap chez vous Marie-Paul Lingolo banini. Merci roi. Yana ça que non batika ko mitungisa. Le temps c'est le temps, l'air c'est l'air qui vivra mon era. Tala ki kin ba sera na beta na kin 7 ans. Bino na 7 ans na pamba. Nzamba benanga lokola yo moko permettre que singe pananga na salisa opesa ye. Moso opesa ki mais ba 7 ans babaki kende ko récupérer 200 kilos avant de remettre yo 400 kilos. Et ça richesse ya famille. Voilà donc alors tout le monde qui a trahi Marie-Paul on va kende ko sala likopa ba boma Marie-Paul ba diminuer Marie-Paul moura. Voilà donc voilà message au roi à Pesibino bino tout oyo bo trahisaka batu hein Santiago ah Pichu Santiago ndeni go kaka yote nazana vie roi o asala ba petit o asala donc tozali Santiago loko wana oyo beta wana pour nino limo d'abord avant de na toute question mon to limo te viso donc vie mo biso na idéologie na ye donc ndenge za wana eza biso to bata projet to kendaka to bima ngulu te so que formation eza te to loba te to tikela ba loba ba to asala mandat di chef ko beta yango ah mais est-ce que banda biso ba guitariste est-ce que ba guitariste ba suna Congo na kini est-ce que ba guitariste ba la susu mona guitariste a leader guitariste a koti tala bato bazo lande na kati na aso do guitariste déjà so na public ezala asute biso to salango omoni ezala asute omoni petrol babaka mutu amiye bakate mère na ya zwanga baza de n'orchestre oba mère ngo bazwanga bapesa nga bango et puis ça vérité et puis tout ça album Amandé de Chesse toujours travailler kaka na kuzu 4e toko baksa petit nanga Charles toujours à ngai bizima na ye petit bizima monte afana nia baba kanza o petit wana sila rien ngala ngina poto ya nzambe na lobi na kimbombi bon loko lobi na kene kininga moko kene na désert na ko préparer yo oye baba tamalamu na batama mabe na ye baba tamalamu na bata mabe ya mona ngala tire bango petit boti ko bongisa na tire bango tire boti ko bongama parce que elle parie o bandoki ba telemelaka so to bonzonga na poto to ça na besoin ya vie ya visa souté ya ba petit baza na prépare bango atanga mona fingi bango ngamona yeba na finga bango pona aveugle bato donc tu veux façon ngala ko baka boye omoni kimbombe za projet et puis biso ne doza boye bomoni ngana bouge bomoni ke to bouger penate to zakaka to ko loba so formation ezali donc on nyoso via lobby eza mambo a lobby za ya solo makambo wapela na sina lobango makambo no so lobanga moko nazala quelque nazala témoin biloko mususu ngana concert à liboso na betango déjà na sina lobango na ko lobango de concert à liboso à maison mère na telema na sima podium oyo roi yaka na visa vi concert na tunda na tinda bino ba journaliste boluka yango to ba ngote po batu so ba oluka so nini to pesa batu lumière boye bozwa yango muntu otala boye moni biso so ba moni biso e bemba nyoka so batu bambango ba moni so o mutu te po biso to laki batu oyo to uti na stade to ye concert na visa ba olakisa yango moni sikoyo tala sikoyo na minute oyo bo tala sikoyo na minute oyo to suki wapi biso tozo yakin elle Paris ba parisien bazo yakin ba parisien pena on te parisien musicien te musicien y Simon na kino des parisiens c'est déjà normaux des parisiens bazo yakin Wengel Paris nzamba sali sikolo wato comme pena Wengel Paris ndenge zalaka kala ba musicien ya poto bazo yakitchasa do bana poto donc blague écoute bon sikoyo to kotala voilà moi deux personnes bambote ça bon bien papa bote na kopesa kaka na mama na mwana ngai Nadia Kakonde, Nadine Kakonde, autobotela nga bébé Jade, Marshall, Bénédicte, na pesi masa nga Semodogo, le Semodogo, na Bruxelles, na pesi Michel Mbongo de Bundes, donc na pesi Lei Moussa, Motema Doudou Moulanga. Donc voilà quoi. Merci Santiago. Sans oublier Moutunangi, Mwana Roi, Brittany Ozia, Bilele. Merci. Voilà donc restez branchés dans Cléboa. Je crois que vous avez Marie-Paul. Vite fait, il y a Nico Dikala na Maroc, Papi les Rockers illimité, Aboudou Samba, Angel Makaya, Mingi Lissousou, Charlie da Silva, Igor Balox, Drinks Kangiko na Cape Town, Robert Rana Ambelo Marie-Paul. Hein? L'homme invisible de la nation immonable, tout ça dans Dengenini. Tout comme une souquette. Merci. Comme je vous ai dit au début
de l'émission. Nous avons rencontré Marie-Paul. Je suis sûre que vous avez bien suivi l'émission. Vous avez vu qu'il a parlé, il a sorti des vérités que vous n'aurez nulle part ailleurs à suivre que sur cleboa.com. Quant à moi, je remercie de la nation l'homme invisible. Quand on est au Masolo, to betia lelo et les kabangoneleng. De Masola Boy, car on a Cléboa quoi. Car on a Cléboa de Masola Boy. Merci à Papi Gain de tous les temps, de tous les jours. Et mon ami aussi de tous les temps, de tous les jours. Je salue Louange des Anges, le Black Parfumé. Un grand merci à Elvis Mbunga, le Djika Angolais, Mouzombo Droite. Je n'oublie pas Teddy Mola, à quoi ça sert. Et 5 Kitoko, l'aigle de l'éternel. Elise Monangaki, grand prêtre mère à Toulouse. Bambo Tenebele et à toute la famille Tétika en commençant par Roger à Daniela. Et un joyeux anniversaire à toi Daniela. Et merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur cleboa.com.